Tu m'as dit maman bien. Mikili il faut ça là. Mikilo ezara ya dette coloniale papi gen. Et c'est daya kala. Oh ya ba tu bazo revêti lelo. Donc azara ke azo sauter na njela, azo mela ba canette na njela, ana poto. Maintenant, on a commis na pototé. Donc, to boy ba rêve wana, ezala bana basi o bazo sa ba je o ya binara la banjela na ba TikTok na ba nini. Botika ko rêver. Tika rêve. Tika rêve. Idéologie mikolo tika rêve. Oza de ana mikili, c'est la mikili. Tika rêve. Tika rêve. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais est-ce que tu me suis est-ce que y a bien tu me suis au balinga misa na poto bazali? Bazali ko? Ba gigole bo gigola o sa ndeni na bo mastermind. Oh. Ah oui. Donc c'était même faut aller à nambe bon. Na olambelo madesu ye faut lambela momi madesu. Oh. Oui. Et puis on va ça là tout on dirait. Ah yebi ko lamba dongo yebi ko longola ba tembele ba nini donc ba on ba bien ara ba momi nde ba lingara ba bébé ba chéri. Gigolo na tendresse. L'homme prudent voit le mal de loin. Au moins, qu'il a l'élo, il faut ça la formation, déjà. Ça fait 5 ans que ça la campagne. Là, tu as une campagne, campagne, tout ça qui a musique et zong. Au moins, tu as musique et zong. Est-ce que c'est un peu Mexique? Jamais. Na ba musicien, na ba peuple congolais qui to bombi ma ba combat na ba vanti, les ba finga ba politicien, ma ba finga ba musicien, ma ba les lo ba on va se retrouver na ba rebelle. Siko banani siko. Bah keba bah tika rêve ya auto ena idéologie tika rêve o ana mikili so ozo sala oza occupation na o sa ba merde pamba te ata ba petcho ba koma o ba si j'ai pas pigen alekele on a TikTok a lobby ba vie privée a lukuta sko tala na mutonga lo ba vie privée mutu tala sikoyo mutu yazo finga na iye mutu wana to ebite so to ana poto ou bien toi pototé makamsu to sagi na Afrique te mena poto ala mukila mundele ba formation za ebele tala ba nouveau venu ba pakistanais ba chinois ba utiko ya lobby ba comment ba exotique et comment l'homme prudent voit le mal de loin. Yo poza mtabilamba tant yo mozo ten ça tika rêve parce que yo moza na kata rêve te. Ngaza kacha rêve te parce que biso to ya to rêva de mikili na sida na mikili faut ça la rêve nanga. Ça fait combien de PDG monanga so na changer carte na changer bastema et makambo belé pour na ko pesa image à mikili ba petcho bazo ya la oyoka ta vie pas tout kapanga la yewana et pesi moi petit lenga mikili ki vie wana na otala ye na Afrique mais na moni na mikili ça va on comprend ya on lo ba tika rêve na nini ke ba vie belé comme ça peut YouTube et comme le roi marché aïe Alexis Bilamba na lukuta ba tu na poto ba ebe lamba oyo ya solo na oya lukuta. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc les moutons hôtel là-bas que moi ba ventir au vieux azoya nango so azio na bokante ni bien na dépôt nini so na électro dépôt nini aïe na encore pièce na boy mais l'air ka rolongo la caméra ba passion ya banda kolela. Donc ça dit nous dans la carte rêve maintenant. Na carte rêve. Donc et que vous avez maman idéologie papi gen. O ezato lobela vie yango to lobela idéologie mikili. Batu ba bungi netike mikili yango ba ki na ko kumisa mundele ba ki ba fana ba ki sni. Ata vie beaucoup la lela pour tout ville ko landa ki zungu te. So landi ki zungu ozonga la mbokati. Bango balingi ko yokati. Balingi ko landa ba sentiment bon bo izanga tina ba mona ka masanga moi makasi ya moi cher. Bango ba comme c'est normal. Motala mais o bande ko nga iti. Ma fait ni mutu ana mikate petwa so petwa zo mutu changer njela continuer chemin mususu so jo zo mutu changer njela tika ko rêver te poza père ba petit pote so ndengeni non tika rêve. L'homme prudent voit le mal de loin. Ko dépôt na nini ke ba on peut balingi bongo. Bon balingi bongo. Ouais parce que gigolo na femme celle batambola njela moné bando kia poto. Au moins bando kia poto. Gigolo na femme celle. Oui. Bando kia poto bango wana. Au moins na poto papi gen. So kotiska esprit à regret. Et sili. Koti mba na rêve. Na olo ba rêve wa botika ko rêver.
L'homme prudent voit le mal de loin. So koti kara na esprit ya ba regret. Ah salaki nga boy. Azongisaki nga boy. Azongise banda oyo yebi biso to yeba na mikili. Tokuta na ba problème boni. Mais toujours percer kaka po et ça vie. Ba problème to kuta on na mikili. Yango ne mikili na yo, yango ne histoire yo zo koma na mikili. Ba ba ki ba mikili ba fana o te nga fo na bota ba na ton sa ba siko awa ba ma ba social ba ni tout ezo beba. Mundela sa timbela siko mo na ba 2026 na débit awa. Ma ba les ozonga ya normal. Parce qu'on a un gaz au deuxième bureau ou bien troisième bureau. L'homme prudent voit le mal de loin. Ba gigolo na ba Femme c'est bando kia poto. Ah bon? Ba tchor ya poto. Dans so kwe na kara femme sel au relais là. Oh. Moi mobile. So kwe na carré ya gigolo moi la moitié. Oleli. Yobika Johanna za bel homme boy. Po ba. Miaka mbebo alinga kutu musalati. Ye musa na eka ki alambela basi azwaka soe na bango ye mwasi azoba pe te bon mwasi basi musu ba forte na musala mwasi po ye ba bien papi gen il faut beaucoup là ba parents na biso ba papa na biso ba papa poani l'aime soupa na 2-3 femmes bazo respecter poani azo beaucoup la bango bon siko yo noko oye boy mwasi o bokolo a respecter ote attendre ko no mwasi biso botem na ba sebele attendre ko no mwasi azo bokola ye ba ki a respecter ote. L'homme prudent voit le mal de loin. On te boy ba rêve wana wa ba faux rêve to ada na mikili sala formation sala loro mobo o sepesa mutema na yo moko lelo pe ba petit bazokola sikoyo yebisanga so otikali ka femme sel otikali gigolo o contribuer ni pour na ba petit wana malgré o boti ba petit na mikili faut contribuer. Deuxième na ba saper mususu ya ba gigolo ba lido ebele quand on a pas sombele bilamba ebele o ebi ba en place ba oteto mona ba bimaka roi mayibo na Paris ba saper oh ba na Paris o ebi ne ba inonda biso leka to créer ma makambo oyo na bino ya makambo na biso ba réseaux sociaux ba concert e kanga maki au moins te biso mo to créer makambo biso mo pe to zongisi so ba concert. L'homme prudent voit le mal de loin. Mutali Kelemba côté kuna na bana ka Mutali 6 ya zali Mutali Kelemba zali siko bazana mawati ata ya bana wana jamais omoni mutiso ya mawa bango babosana bakata mundelu nango eza bazana monde ba passer à lelo ba passer ba jeune alors ya na idéologie nde ba misie banda ya potokala nazwa ba momi ba sombelanga nazwa momi moko boye na botana ye nazwa mukanda donc passer azaku na bula obwaka te ya obwaka ngunda asa système akamba rien ye kamba na préfecture na ende femme sel abi question na côté il faut 3 ou 4 azo gérer bango bien l'aime sou mususu pa mutu mobo ayaki na église abeti Johanna lobeka. L'homme prudent voit le mal de loin. aussi l'expérience c'est bien na poto na moni gen tolinga na poto Paris mboko Paris deux fois biso tozali na ba vie lenga na mikili na ina ba loko vie na prêtre de prêtre na ba massa na tozali na ba vie getoye ba magma na jabari papa kitata ba mudogo tchafa ko fe ba petit chemin faut boy totali o checker pe ba chemin ba vie o tali pe yope na talisa na ndenge biso to bi nga bi jamais jamais derrière momi nde nga mon France na makambu na nga permis nga mukanda nga maunyo surtout ngai o te o boy te parce que so ozu mukanda si ma momi o kufi vino mobimba zalaka alléluia mep na ye. L'homme prudent voit le mal de loin. O baza kimia na ebi ba masa misusu ba musicien gen ba kufa pour na chantage ya mukanda na pesa ye mukanda o kosola moi non de mukanda na yeti awa laksa mwana po abana ba femme se ba comme ça bana cop moi non apesa nga mukanda yeyo moi non apesa ye mukanda yeyo. L'homme prudent voit le mal de loin. aussi peu na viga na ba parcours aussi peu au parcours un peu déjà femme scène na mekango na lela mère malou
même là ça va petit dans comme mécaté moni soki ba okomi na mboka ba bina OK ba obina na kolo droite landa droite so landi gauche poto sikoyo ezaka bongo so lingo kola na poto faut kuta na makambo ba se comporter ndeni papi gen ndenga za na télécommande na enano yo faut bimaka nanu otiki azala l'aise pona a gérer makambo ya téléphone ya ba muziki ba nini ba masolo mo bo zanga tina a théâtre mo épisode boy otali yango te nini scolaire yo pesa mukonga yo na obengana te yo po fo bengana skoyo sko tellement biso mo ba tata lupangu yo mo obengana nga ekozala te nga ebike yo za cheyo na pena tata lupangu yati ye so ine lupangu nano ezala na L'homme prudent voit le mal de loin. Biso to ba Congo dia totila. Congo dia totila à un certain âge. Faut créer palais et ça wa banki na yo ya vie mobimba. Pour obota bana obota basi ya mo bazongela rabatu. Faut so ba na kishinga pemba. Ba n'importe quoi ça la maté. Pour ba basi muso ba comment ba via n'importe quoi pour nini. Kishinga pembe za te pera daye atiki rien retour ezata ke kanga malaka jomoro boye ba comment faire souffrir. Nde ba petit ami kilo baza ba petit ba femme seule ba donc ba ndo kikutu bien soko azio na carré na e abani na ko afficher yo loko yebani aye mikolo na zana e a même te bendele ba marché ba civil ba ole ba hotel ba civil ba hotel na pas tout ka pangala za pas tout ka pangala avimba ni pe quoi yango te bango idéologie tiko rêver. Yo Kilanga, il a Bezali. Je me suis fait une place et roi dans ce milieu. Mon nom résonne parmi tes milieux. Je me suis fait une place et roi dans ce milieu. Oh maman, regarde-moi marcher. Je suis la légende de l'art de s'habiller. Rive Kono, moi n'a suis ce tu connais depuis 4h22. Bientôt Fongo la robine, plutôt solo la vérité. Créateur des modes, relooking des défenseurs de la mode africaine. Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie Moi je suis pas nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzi, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzi vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très très abordable. Notons que Uniché Banzi met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines
pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois. Nous sommes sur 15 Estrade 92A 9300 à Lost et 15 Estrade 52 9300 à Lost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Yuniche Banze, la fleur du jour. Yuniche Banze, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Maman Eunice Banze. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Maman Eunice Banze. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele. Bon, ça a décidé. Bon, c'est là. Bonjour et bienvenue chez vous. Dans le Belle-Vie officiel. Merci la fidélité. Confiance bozara nango à travers biso bandeko ya bino bato baza ko partager ba émission botikate bo continuer ko partager ba émission grande équipe Tolo Belle-Vie, merci à vous sans bino na ba mawatro Émile Bamba de Zurich, encore joyeux anniversaire parce que ngola mbotama na yo na bossa na gitala t'as l'erreur grave na bossa na ngola mbotama na yo mais ozali donc joyeux anniversaire Émile Bamba de Zurich, Washington, grand pays d'Amérique. Picho Pacho Sota di Konko na Norvège, merci Nayo. Platini Chipamba, merci. Wana Bena Bazanga Kati. Didier Yazaragawana, Jerimo na Canada Zarawana. Lona Zoya Mbapona Bino encore, Patou Kapangala. Patou Kapangala za. Moi, Mobali Moro Ayebi Koloba. Très bien. Donc, Yebena, de Bokechondo Benga, commandant Esso bien parlé. Donc, Yebena bien parlé. Courage et félicitations à Kolutu Nabiso, Rive Kono. En tout cas, big up. Je crois qu'à travers cette émission aussi, on va essayer. Yakobeta Moli Solo, Ndengenini, Eloko Ane Bimi, Nzembo, Eloko Ane Po, Eloko Ane Penezo Kota. Tout ça, on a derrière promotion nango, il faut pena, Eloko Ane il faut Yoko Ane pena bien. Donc, tous Eloko Ane Maboko. Merci de nous repérer sur Eloko Ane, Rive Kono, big up. Patou Kapangala, bonjour. Bonjour PDG Papi Gen. Patou Kapangala. Papi Gen. Tu connais ce soir? Ah ouais, Tolo Belle-Vie. Oui, la société la bisote. La BCO. Moi, je connais Belé. Ah oui, on est là, mon frère. Bien habillé, hein, toujours. Merci, mon frère. Et puis on respectait, puis pour ma lille, ma casse. Il fallait bimater. Ouais. Pas souvent on comprend les thèmes, on est mal lille, ma casse. Kewa, ne tina barisi, bamboka Poutine. Yangon kewa bimi na mutu. Ok. Ah, boni boulot. Boulot pepele. De yo sala no tilelo. Ah, de yo sala. Mais au moins Mikili. Tu m'as dit maman bien. Mikili faut ça là. Mikilo ezara ya dette coloniale Papi Gen. Et c'est Daya Kala. Oh ya ba tu bazo revêti lelo. Donc azara ke azo sauter nanjela, azo mela ba canette nanjela, ana poto. Maintenant, on a commis na pototé. Donc, to boy ba rêve wana, ezala bana basi o bazo sa ba je o ya binara la banjela na ba TikTok na ba nini. Botika ko rêver. Tika rêve. Tika rêve. Idéologie mikolo tika rêve. Oza de ana mikili, c'est la mikili. Tika rêve. Tika rêve. Mais est-ce que tu me souviens? Est-ce que tu me souviens au balinga misate na poto bazali? Bazali ko? Ba gigole bo gigola o sande ni na bo mastermind.
Oh. Ah oui. Donc c'était même faut aller à Nambe bon. Mais on l'a mbelo madesu, il faut l'ambela momi madesu. Oh. Oui. Et puis on va ça là tout on dirait. Alors il y a biko là dongo dongo il biko longo là ba tembele ba nini donc ba on va bien ara ba momi nde ba linga ba bébé ba chéri. Gigolo na tendresse. Siko basi ba linga bongo alors. Basi pesco ba linga bongo. Au monde ka mbongo na ya bana o ya bengela abengana mère ba père ba petit. Yango wana gigolo sko azo benda yango bien bien somba ba pièce asomba ba plan o ya ozo rêver na mikili. Yango wana Tika rêve. Ouais la musabatu. Idéologie tika rêve. Tika rêve papi gagne tout le la vie. Voilà. Alors bato balinga misalate conseil ko pesa bango parce que na ko na nzela to solo singo bi obi ke mikili ezo kende na changement mo bato. Ya mabe papi gagne. Au moins mikili a lelo il faut ça là. Formation to ebisa ibango déjà. Ça fait 5 ans to ça la campagne. Là to loba na makambo ya campagne to ça qui a musique ezonga. Moi te musique ezongi. Est-ce que ba senga so Mexique na ba musicien na ba peuple congolais que to bombi mamba ba combat na ba vanti les ba finga ba politicien mabe ba finga ba musicien mabe lelo ba mo ba se retrouver na ba rebelle. Siko banani siko ba bata ba keba ba tika rêve ya oto na idéologie tika rêve o ana mikili so ozo sala oza occupation na o sa ba merde pamba pamba te ata ba petio ba koma o ba si j'ai pas pigen alekele on a TikTok a lobby ba vie privée a lukuta sko tala na mutonga lo ba vie privée mutu tala sikoyo mutu o yazo finga na ye mutu wana to ebite so to ana poto ou bien toi potote makamsu to sagi na Afrique te mena poto wana mukila mundele ba formation za ebele tala ba nouveau venu ba pakistanais ba chinois ba utiko ya lobby ba koma ba exotique koma o ezaki ba congolais zo vendre sa masoya au sana papi gen siko ba biloko wana moninga la zwa idée parti na yo to lobe la vie ça fait plus de 21 ans to zana nga pe na ça moi société nanga mobo ya livraison ya ba alimentaire aux 8 mois ba roumain ba gitan au pied bango ba vélo électrique ba msusu ba car au pesi bango ba zo livrer ba bilo na ba Auchan ba Carrefour ba ni po ko tsakaka ni yo moko pozo sala pour na idéologie parce que lobby déjà nde ba guerre ba troisième guerre mondiale les oyabo ba congolais ba rêver kaka parce que ozonga mboka ndeni kenga azara na poto ça fait 30 ans na poto ba otuno nini o baka ngabana na bote bana nanga na bana nga ya oto lobike botika ko rêver tant ça tout tika rêve bongo yo mo za na rêve te mon frère l'ero mo nanga déjà parce que bike na katchote bike tant baloba ke bino batabila on dirait ba mona bino ba rêver à ko sakana te siko yo poza mutabila mba tant yo mo zo ten ça tout tika rêve siko yo mo za na kata rêve te ngaza kacha rêve te parce que biso to ya to rêve de mikili na sida na mikili faut c'est la rêve nanga ça fait combien ta PDG monanga so na changer carte na changer bastema et makambo belé pour na ko pesa image à mikili ba petio bazo ya le oyoka ta vie pas tout kapanga la yewana et puis si moi petit lenga mikili ki vie wana na otala ye na Afrique mais na moni na mikili ça va on comprend ya on to lo ba tika rêve pour na nini ke ba vie belé comme ça peut YouTube comme le roi marché ayi Alexis Bilambane alukuta batu na poto ba bilamba oyo ya solo na oyo alukuta donc les muta hôtel ba ba ke mo ba ventiro vieux azoya nango so azio na bokante ni bien na dépôt nini so na électro dépôt nini ayi na ko pièce na ngaboy mais l'air ka rolongo la caméra ba passion ya banda rolela donc ça dire muta na kata rêve maintenant na kacha rêve donc maman idéologie papi gen o ezato lobela vie yango to lobela idéologie a mikili batu babungi netike mikili yango bayaki na ko kumisa mundele bayaki bafana bayaki suni ata vie beaucoup la lela pour tout ville ko landa kizunguzungu te so landi kizunguzungu ozonga na mbokati bango balingi koyokati balingi kolanda ba sentiment bongo boizanga tina ba mona ka masanga moi makasi ya moi cher bango bakomi c'est normal motala mais o bandeko na ngaiti ma faire ni mutu ana mikiate petwa so petwa zo mutu changer njela continuer chemin mususu so jo zo mutu changer njela tika ko rêver te poza père ba petit pote so ndengeni non tika rêve yo sambela nga liloba on sambela liloba donc na l'église
nakenda église ko papi ge ça église ba yo ki mono église de réveil to église de réveil nga église de réveil kala na longwa makambo po nazara na nzambe malamba abanda idi na ba prophète idi na ba la kufa na koma na liloba pas prophète kon bon moi ba église de réveil yozoya so yebani passer l'aime soit au ciblé yozole oyalem susu na kento balatisi kento wana ke joana na kisi deni ya sara mamba sa pari na kutana ba président bani skole ba beti ndengwala ba petit pe ba faible alandi sko eloko ndengwala osani obi bon joan nga mona nga yuma nga uti pena nga pena kale na uti pena monde nga na ye pona kumisa nzambe yalinga utiliser spina nga na sima ya kento allez ozongi pe simo otala e yango na bite idéologie ilobeza yango idéologie ya nzambe obi tant na tuni yo so ensemble la rappel pourquoi parce que nazo sentir que vous avez contre neti masola ba gigolo wana siko message no bene goza nini par rapport ya bande on a besoin basi oyo baza escroquer pas ba gigolo message no bene goza nini te message eza codé pour la nini ke ba on peut balingi bongo. Ah bon, balingi bongo. Ouais, parce que gigolo na femme celle batambola nzela monnaie bando kia poto. Ah. Au moins bando kia poto. Bando poto. Gigolo na femme celle. Ah oui. Bando kia poto bango wana. Au moins na poto papi gen. So kotiska esprit à regret. Et sili. Kotimba mon na rêve. Oh na oloba rêve wa botika ko rêver. So kotika na esprit ba regret sala kinga boy azongisa kinga boy azongisa banda oyo yebi biso to yeba na mikili to kuta na ba problème boni mais toujours percer kaka po et ça vie ba problème to kuta na mikili yango ne mikili na yo yango ne histoire yo zo koma na mikili ba ba ki ba mikili ba fana o te nga fona bota ba na tonsa ba siko awa ba ma ba social bani tout ezo beba Mundela sa timbela siko mona ba 2026 na débit awa ma balle les ozonga ya normal parce qu'on a un gaz au deuxième bureau ou bien troisième bureau bien monsieur siko donc ba gigolo na ba femme c'est bando kia poto ah bon ba chor ya poto dans so ko na kara femme celle au relais là moi mobile so ko na carré ya gigolo moi la moi si oleli yobika joana za bel homme boy po ba miaka mbebo alinga kutu musala te ye musala na eka ki alambela basi azwa swe na bango ye moi si azo ba te bon moi si basi musuba ra forte na musala moi si po ye ba bien papi gen il faut beaucoup là ba parents na biso ba papa na biso ba papa poani l'aime soupa na 2-3 femmes bazo respecter poani azo beaucoup la bango bon siko yo noko oyebo moi sur bokolo a respecter ote attendre ko no moi si biso botem na ba sebele attendre ko no moi so azo bokola oyeba ki a respecter ote donc mobali faut tikalara mobali lelo makamuse comment ba réseaux sociaux ba mo bimsa neti réseaux sociaux neti face mo boka ya mabe que sur likambo il faut ya regretter ko rendre compte na réseaux sociaux régler mon bien yango to boyi ba rêve wana wa ba faux rêve doit de un mikili sala formation sala loro mobo o CP sa mutema na yomoko lelo pe ba petit bazokola siko yebsanga so otikali ka femme celle otikali gigolo o contribuer ni pour na ba petit wana malgré o boti ba petit na mikili faut contribuer deuxième la ba saper mususu ya ba gigolo ba lido ebele quand on a pas sombele bilamba ebele o ebi ba en place ba oteto mona ba bimaka roi mayebo na Paris ba saper ba na Paris o ebi de ba inonda biso leka to créer makambo oyo na bino ya makambo na biso ba réseaux sociaux les ba concert ekangamaki au moins te biso mo mututo créer makambo biso mo pe to zongi sur ba concert poto laksa batuke ba jela bino wana to ye bien mais ba kizabino petro ba bino ba saper mingi ndo lobi wana e bien ba saper pena baza batoyo do ya lukaka basi do ya tala kaka bato ali kelemba ya tala kaka côté kuna na bana kaka muto ale 6 yazali muto ali kelemba zali siko bazana mawati ata ya bana wana jamais au moni mutsiso ya mawa bango ba bosana bakata mundelu nango eza bazana mona ba passer lelo ba passer ba jeune alors ya na idéologie nde ba misie ba ndo ya potokala na zwa ba momi ba sombelanga na zwa momi moko boye na botana ye na zwa mukanda donc passer azaku na bula obwaka te ya obwaka ngunda asa système akamba rien
ye kamba na ye préfecture na ende femme seule abi question na côté 3 ou 4 azo gérer bango bien l'homme sous pas mutu mobo ayaki na église abeti joana lobeka ke joana ndeza boye nzamba olakisanga ke yo na ete allez ba momi pende ba faible alandi l'homme sous passa wana ali abwakisi noko na ye batika ye na pasa apa oya olela bino na tiktok ke tala makambo asali ngai mosali na nzambe alukuta yo boyebisaki yo passe wana monana na nzambe passe wana salelaka nzambe aussi d'expérience bien na poto wana moni gen tolingai na poto Paris mboko Paris deux fois biso tozali na bavie lenga na ye mikili na ye na ba lokola vie nanga prêtre de prêtre na bamasa na ye tozali na bavie egetoye bamagma na dia bari papa kitata bamodogo jafa kofe bapetit chemin fo boy totali ocheke mpe bachemin bavie otali mpe yo mpe natalisa na ndenge biso tobi nga bi jamais nga na jamais derrière momi nde nga mon France na makambu na nga permis nga mukanda nga mamunyo surtout ngai o te o boy te parce que so ozui mukanda si ma momi okufi vino mobimba zalaka alléluia mep na ye bon bato ce que bazui mukanda si ma basi ce que ça ni baza 2% o baza kimia na yebi ba masa misusu ba musicien gen ba kufa pour na chantage ya mukanda na pesa ye mukanda okosola mwana onde mukanda na yeti awa lakisa mwana po abana ba femme seba comme ça bana cop mwana apesanga mukanda yeyo mwana apesa ye mukanda yeyo aussi peu na viga na ba parcours aussi peu au parcours peu déjà femme seule na mekango na lela mère malou mère malou sara petit na ko mekate moni soki ba okomi na mboka ba bina OK ba obina na kolo droite landa droite so landi gauche poto sikoyo ezaka bongo so lingo kola na poto faut kuta na makambo ba se comporter ndeni papi gen ndenga zawa na télécommande na enano yo faut bimaka nanu otiki azala l'aise pona a gérer makambo ya téléphone ya ba muziki ba nini ba masolo mo bo zanga tina a théâtre mo épisode boy otali yango te ndini scolaire yo pesa mukonga yo na obengana te yo po fo bengana e skoyo siko tellement biso mo batata lupangu yo mo obengana nga ekozala te nga nayebi ke yoza chez yo tata lupangu ye soki nde lupangu nano ezala nano biso toya bakongo dia totila kongo dia totila na certain âge faut créer palais eza wa banki na yo ya vie mobimba pour obota basi ya mo bazongelaka bato so bana kishinga pemba ba n'importe quoi esalama te po basi mosusu bakoma bavia n'importe quoi po nini kishinga pembe eza te père adaye atiki rien retour eza te akekangamalaka adio moko boye bakomo faire souffrir nde bapeti ya mikili oyo baza bapeti ya bafemme seule donc bandoki kutu bien soko azwi yo na carré na ye abandi na koaffiche yo loko oyebani ye mikolo naza na ye a même te ebendele bamarché bacivile baotala bacivile baotala na patuka pangala aza patuka pangala yango toyebisi bango idéologie tiko rêve sela nde mikili tika korêve oui na bien tango ozalaki na bamasa no basaper bandolo banoni mpo na yo bandolo banoni tango baotala niveau ya réflexion na yo bandolo banoni te bana mai oyo bazalaka sincère basololaka mais bana mai mosusu tokabwana bango mole nakendaka braza na papa oyemba idéologie ya tipoyi bama ebele bakotelanga ntima masa fo ezaza na kisi papa limero ya tipoyi eloko neti limero owera otokita na systématique wana limero wana tipo ezalaka makasi papa oyemba bi non obike peti na satanda ye nango te ocomprendre eza la vie balimero mosusu fo tikalaka osali yo mo ovandi mpena boye 10 ans yango tozokokisakala te otala mpena ke ngaka nasalaki likambo eyaki énergie moko boye eyaki mpo osala eloko wana siko bana mai awa na mikili so okanisi ata na domaine na bino
ba mai ba osano sincérité ba mona neni gagne 21 ans plus de 21 mois tout le la vie et zo exister kaka et zo exister à mikolo mu pepe oyo ya osaranate ba nga ba meka biso na ba combattant na bato ba toucher partout a toucher mabe a toucher mabe ben tout ça toujours na tout le la vie oza toujours dans le monde des musiciens. Oui. Le monde dans les Pessaoni. Bon, monde wana nga azalaka nango na bato to yeba na bango bien. Neti ba héritier Watanabe, neti Gogani de to yeba ni très bien, neti Werason. Bato mususu to comment ba divergence atika na kwena nga po biso tsela la permis kili. Là yo elinga ba jewana o lakso ke mo libanga ngai mutu na créango. Punga na opesa ngwelengi. Nde na pesa elamba na ngelengi nde na kopesa kara na ngelengi nde pe na opesa libanga na ngelengi sa peke yo muto ye obwaka nga esali ope ça va ezate ke ozwanga civil loko obwaki nga ato salingelo mobo ya mabe ata mwa mulekele mobo leye nga zongo ka neti normalité biso sko mikilo ya ba vie na biso to mema ngo penda so che temboko fo mona nanango na la sopera ke moi mi esprit o nga mona na mikili o mundele azo finanga nazo nguluma nazo perseka kana mata ale yo siko ya moi fort mo boye o finanga yango nde babenga mikili mais to baloba kino ba musicien bazalaka ba ingra eza mamba solo eza business bo sala et alors quoi nde to zo ba kentonio soto zo na vie faut bengeka ex lem so bo umela na bino pete o bengi ex nde to kutana rande ngwana kaka par circonstance patuka pangala ah oui o bengi ex te ba benga ex bongo te faut bo ça ne moi chemin mo robo ebi ke ate ayaki na moi port ayaki na moi port mo robo ngape moi port mo ezage take ndeko mwasi aloko o bengi ex kaka pamba marabo ba bengi bo ex papi gen tika rêve un système à tika rêve non bien les poto zo kende nini les poto c'est une expérience na yo nde to va na poto wa nde to beti masolo nyoso wa masolo ya bajigolo masolo ba femme scène pour na yo na kilelo yo nde zo mona poto na ba réseaux sociaux yo mon poto le zo kende ni pour na yo mabe makasi mabe makambo mabe mingi surtout neti biso na communauté mabe ni mingi to koma comme ça ma lamo pe ba sepeli nango ba beteli yango pe maboko après lobi ba ya suna émotion ngo tali kam mutongo sali bo ba sali eboy lero sali kambu eza image tozara na système chaka zulu tendenga tekaramboka pona miroir ntsoroye na réseaux sociaux il faut loba nyonso il faut olela ba salinga bazong singa bosco oyo sali mutu wana salaki yo biso toye bien ngote mais yo yeli biso kaka neti ya yo ndenge mbila zwaka aye na mutu oye na plénier ya bakangi ka plénier mais il faut ba yo kapé plénier mais réseaux sociaux ezalaka kaka na aller retour ezalaka te pe bayela biso ka biloko kati mutu nango oyebi te mokila nango mpo oyeba te mais ayeli oka michoko ebandika wana suki peka wana yango moni siko na ndenga communauté pape gene poto etambola ndenge penda te ke yali tutu ke poto ya état d'esprit au moins biso le tokenda Afrique le mutamonio parisien au moins ça la resengo ma msu pendo mona ça sert à rien à lobango ça sert à rien à salango bango bamono mystique mais ndeni via lobité ndeni via agir rien vienenga zalaka kala boye pona nini mundela sa saigner yo na bandenge mona makambo yo moni ba réalité ya mikili mais siko lelo mikili yango bat bazo yango netika ke na ebité so bat ba recoupement familial po batuming pe ba bebisa poto o ayaka libala o ba bengisaka na libala moi si na libala ayaka na libala ba yaki na libala bango nde mutu na bato ya recoupement familial ba bebisa na ndeni ayebi pas sa poto te ayebi valeur na ngote poto faut zala on a idéologie et alors olingi tiki mo boy po OK liboso ndeti musa na otangela ki en déontologie et après au gérant le fil à mesure aux sala ngo allez vandi et là ndenge mo l'air zo me ape na poto mo ba vie comment mutumso mo tale ke nga za na 20 ans na poto nous autres la façon à s'exprimer se comporter le roi de 20 ans ozotala ye pendo obi mais 20 ans oya tala ikara ya za na besoin mbongo ou bien za na besoin pe ya bo mutu pe il faut izala yango mo to lo ba idéologie na biso tika ko rêver
Toi, de na Mikili, ça il a rendu rêve. Faut pas rêver na Mikili. Ouade na Mikili, au bandolo baké. Ah, na lotindo to nanga, na zana quartier na biso. Po batumsu bazaka, ata boulot na bino. Batumsu ba omo memango ya ba quartier. Mutumo bimane lobby o sapé. Nzokande mutu quartier, moi la quartier na bango. O ta feeling amasa nenga beti, o talié. Au monde peut mbula masana ya kileb soto sabilo na bino na ba terrain na ba nini poto la musama kamboyo a cha musapi kapangala bwakanga kapangala mais le logomi quoi makam réseaux sociaux ont mis prêtre au talier pena boye mususu po mon appel ya grand maître de tous les maîtres c'est comme nami qui maître a existaraté oh la poto maître existaraté o ebi le papa mbabeta li sola couloir aloba ke monde des Far West. Est-ce que bango ba ebi Far West? You m'appelle ma mena na ba ebi Far West. Tour des rôles. Ya na batu mususu awa batu bele ba ebi bango ta mona rani na réseaux sociaux ebi ni eza congolais bien eza congolais. Molé to ezali ba bagarre ya ba combattant ah ezaki ba bagarre mo très sérieux. Très sérieux. Ah oui. Batu mo mona ka neti mikili po moni système au finga batu facile et outi pas ba combattant. Tozonga pena le to bandé na bino makambo to laksa bilamba na biso tranquille to sali makambo na biso po to monique place muso la kisango ezate jamais au finga aspect physique ni ya massa ni ya mutu ya nini mais tala le kombe lelo siko to kangi bango pe na loboko na poche ke bazali na bango kolia na kanambe bazali na kolia na ba grebel ngala ebisa bala mai mwe bato na ebisi na ba mission na ndo collaborer na bango na bomo bato bino so bolandi bango bulo na bino ekokufa bango pe bazwi nias ya makambu ya YouTube ya réseaux sociaux atie rouge à lèvres so ya kento na so ya nani aye aopi bambe ngai na lobi bo so olandi bango ba aventure bazo rêver na mikili au moins sikonde kope kufi musique ezongi Aliba ya oloba susu. Papa Wemba lelo atika biso me marabino festival mo kindaka na na Brazzaville. Pona yo image Papa Wemba omona ndeni so vani pina kuzo boule vie beaucoup image ya Papa Wemba za munene mingi parce que viona biso to anda ozoye kaka moi biso ba congolais attending yo za noza makabu noza pe makamu na bato bimisi ba bima ba ingra mais biso bato to mona ba réaliste to ebi ke PDG aza mutu moko ya munene na communauté congolais pe africain parce que misa na bino lelo bato ba osa ba mbilinga belé mais tozonga na Papa Wemba lelo soki le king de Kimakuta arrive kono azui li kanisi ya ça la fierté à 10e année ya Papa Wemba to kende na kisasa ba saper ba modogo jafa ko fere ba vietnam so bari papa ki tata ba saper ba uta ba Londres Suisse Canada États-Unis New York na Paris pona mutu wana zaki munene papa pona li solo a sapo lelo ba petit games bazoliela aliela ki saper comme jamais fala foutre la ngopako ma futa pa coûter on comprend yango moni sikoyo to tchaki Kimakuta ke to tcha epoa na ba modogo jafa ko faire azo bimisa et loko na eza lokola contravention nzembo wana yango ne mutu to kokende nango na mamba Papa Wemba ya 10e année faut okuta na ba président Sassou okuta na ba Tshisekedi pona ko solola na bango so bango ba osela Papa Wemba mozolete biso ba saper to sela on le roi arrive ko na sela qui a cerveau signa cause a copier mutu ko aza mutu aza pape ye mutu opesa ndimbola kuna pa ba konzamboka ke soki bango ba moni tisiko bazokoka ko sala ngote biso ba saper to ko sala ngo po biso ba saper to na ndenge na biso to lelaka oya biso ba to tikara bango te ata ba vie kesi to tikara bango te ba général de fao to tikara bango te saper a loi religion moko boyi ndé na ocho biso na sambela na liloba saper biso to zo ngo skoyo ndengwana to zo ngo lwa bato ba yaka wana te o ayaki a sauter na ye ba sangani groupe le roi ba M23 ba bandi ko sauter ba ko matraquer ba kento te bongo te
Donc, ça, par exemple, tu vas sauter à Wana, ils ont un rêve. Hein? Bango ba rêve, ba rêve. Baza ba rêve. Yo, ça un groupe moi, vous avez un groupe. Nga mo na sala ba groupe na Bomango. Pour Congolais, so sali na groupe, buzoba na enyo surtout, et pas na yo. So nga za mutu mo bo na réaliser linga ba buzoba pa pambate. So ba tu ba mo la nga pembe ni ote moi si mo bo ngai, carte na ngai, et toboki. Na zwagi crédit à 30 000. Sko yeb sanga. Yo bi ma victime il y a 30 000 wano liate lote. Yo avez une équipe nationale, ça, c'est l'équipe de France. Vous avez bien la Kati. Te équipe nationale za bana mai ngaite. Yo kotate. Te nga kotate. Poni. Nga sa leader siko nga kutimino bosi bosai makam na bino siko na bimandeni. Na bi masemba biloko ta PDG. Leader azaraye muta kriaka. Pour les ba no créer ba groupe union surtout dans nos mère malou papa wemba. Mère malou betet CT abiyo okota biloko agilité. Yo a petit na biso. Yo kuzana sima na bangote. Yo fosa makamu na yo na ndenge na yo mo msuto na sa na papa wemba na ndenge na biso. Betam solo mo lisolo ya Rive Kono. Qui est Rive Kono penza parce qu'il y a une idéologie azanango à sala mausolée il y a cerveau signé en cause. On peut créer un problème, mais créer un problème. Bi ba idéologie na sur Rive Kono na ndeba bundisa gaye. Beka betam solo qui est Rive Kono bi ba idéologie na zwango. Omoni Rive Kono aza mutu mobo ayena ba innovation belé na monde SAP. Kala ba eba ke saper c'est un voyou, saper aza na ka mutu moko boye so bandenge nini. Lelo SAP et kotinari mutu nyo surtout so alati bien ba obaneka oza saper. Tu es saper. Mais ce qu'on Rive Kono a un système que yaza chef de la société. Aza société na ye asa ba misala na ya salaka ya kolongola ba salité kuna Suisse taka Suisse sous mboka propre mais ya za ce na société o elongola ba indice ba nini na banjela ala société na ye aza la société na ye ya ye moko sikoyo l'air azwa ki likanisi ya ko sala mausolée ya cerveau signé kos ezaki bitumba po batu mingi balingaki balela ngo bakonzi balela ngo bakonzi esimbite mais Rive Kono na bulu na ye moko na mbongo na ye moko abimisi fortune na ye asali mausolée ya cerveau signé kos na permission ya vie badra ya na ba nyaka ya liboso. C'est quelqu'un vraiment a produit hein, voilà. Tous les sapeurs biso tous les to ça ba fier kuna ba liboso na kende na kisasa na Gombe na moni ba ebisinga ba vesi japa na ba masa ya ba sapeur a kisasa le na zongi siko koto na yo zo contact na Rive Kono na bivie na sepeli na likanisio sali bona zaki ata 3 ou 5e sapeur o ya sepela ki part ba ben mukasha les mola on comprend ba masa biso msusu ba roza mutu on comprend pour mutu so sali loko ya bien na vie papi gen faut ko féliciter mais sikoyo ayeli susu po kala ba beta ba chant o lelo batu ba koma conseil la idéologie lelo na mikili ba imba de ba chant miki ya bilamba o ikolatama asko ya moi sikoyo na idéologie à 10e année à papa wemba faut biso ba s'appelle tolela na on chant na bilamba les chants ils correspondent na biloko yo bobeti na nzoto ya omoni lelo ke waye na mutu pour na repesa sikoyo arrivé na biso na kin avant avril 2026 annonce déjà donc ba petit tout azala loro na gagnera na bomba yango na ko bimisa ngo na nte po ema omni no kuta na ngote. Alors Rive Kono to ça le mo ya to ça la disque mo je crois ba yimbi na nani na Titi Leval ouais bon on kende bon yango bon e bimi otiko bima batu ba consommer yango baya ba contacter papi Gento lobela vie ye mutoza makasi pour na promotion nango o etikali biso moto ye bande ni trop sala pour na ba beti très bien hein, franchement souka na champ au moins de sikoto yeli nani Gims contre oh maman regarde-moi marcher podoropo je suis la légende de l'art de s'habiller podoropo Yo Kilanga Ilambe Zali. Je me suis fait une place roi dans ce milieu. Attaque.
toyeli ndoi te toyeli ndoi niveau on arrive en plus na veni Montaigne na ndenga lataki na bakara tamboli nango bani dans Rive Kono. Merci mon vieux qui m'a coûté le king de king ndenge zawana tozo banda déjà makambu na yemo PDG Papi Gen tozo banda déjà ko panjager déjà ti tokoma tokende kini bana kini ba omo ba comprendre na ba président nyonso Afrique ba comprendre que les papes yemo azoya batumeli baboya un peu comment la pape ba bio papa nini nandeni aza saperte seka saperte muta sumbiri tekiri so moi mutuana ba ignorant omoni conviction zate donc azani saperte aiba concept saperte muta sumbiri tekiri wana chaba on mupandi wa ba ya commerce na ba on na YouTube awoya na pièce na emoro boy leka émission aussi là moi pièce wana lata na émission Papi Gen nazo nazana ngoa na olekisango siko yo wana za saperte. Pour ça, il y a un état d'esprit, une idéologie. Les moutons, les Camerounais, ils sont en Suisse. Rive Kono moutao yambanga, Biganchumbu moutao yambangai, Viego Belisha. Viena Mbula Kama. Mbula Kama, il faut yambanga, et puis que tewa petit abisso. Il y a idéologie. Moi, la Suisse, il y a un peuple. Dengue ba saper bazalara Papi Gen. Et ça c'est qu'il faut au ban hôtel et l'eau mutuboé la nenga keba keba. On a un état d'esprit. Merci. Moi ne yodje la tamaka. Moi yodje ne ba Papi Malasi. Deux fois té. Moi yodje ne la tamaka. Kuna la Suisse, na nenga pe a poser. Ah. Et puis, bah, on va somber après. Basombaka, bato basumbiri tekirite, bato batinete, bato balibulu, donc bato désordre, morobozo comprendre que place à jouer les lambana et. Ah, Papi Gen, on a émission batiko rêvé. Batiko rêvé, les amis qui tika rêve. Maman tika rêve, papa tika rêve. Donc ça dit félicitations à Rive Kono pour félicitations à Rive Kono, album, na single, na bisezo bima, confirmation zoya. Oh, monsieur Zoya. Confirmation oya que place autant à liste bateau bazalaka na bateau bazana bateau barozala. D'autant yemo Rive Kono. Ezawa na bazana ba omisatu. Les papes bazana Rive Kono, Titi les Valois, Modogo Jafa ko fait. Faut ba yungula mais tricage zalate. Pour vieux que c'est un arbre ya tricage. Te ko tanga mutu mote pour petit moi landaka yo, akumisaka yo pour tangieka ki bimi na liste ba prêtre te. Face à la nord potonan. Il y a un prêtre suisse. Papa, parce que vieux beaucoup la ebisaranga, ebsinga abi petit nanga valer kapangala. Soromonia azuyo mutu, kendaka ne vie na onya ko sabanda ko kende na Genève. Rive Konara, na Genève. Na biso na nenga code la musique to be en Genève, la Genève code. Pour mundela yebate, zoué. Nazana zoué. Super code. Code. En tout cas, pas mal de potosi ça, mais tous on a manqué à potosi ça. Donc yoza contre Bajigolo. Bajigolo na ba femme celle. Na ba femme celle. Yo bengi bango bando ki ya poto. Banchora poto bango wana. Femme celle na Gigolo. Bato au soir faire regretter au poto pourquoi na ra poto. Pour mamba au sala yo. Siko neti fleur wana tokoki ko arrêter ngote hémorragie wa tokoki ko arrêter ngote. Arrêter on de niaiser éducation mutu. Oh ya femme celle ya ki. Niaiser éducation. Au moins les bat ba ke no sambela, o to tu na ngoto o sambela wapi. Bat ba o sambela, ma otala lien familial azana ngote. Akomi ko akizele amso mobile akuta na e, akizele amso mwasi akuta na e, ma otala te, otala na cousine ngate azandenge nini. Cousine ngate azandenge nini. Bana mo papa na ngape aboti bazan ndenge nini ngape nazo se comporter ndenge nini po ota mo libala Papi Gen uroye ba yo gen ndenge papa no na mama no ba bota à travers moi sinayo oyeba ye à travers yo libala c'est ça libala ezate ke ote ye fazala na bo fazala azong sabo yango moni zo kotsa biso na bambriema yango na be moni ba petio ba na poto lelo regret so bandi ko regretter na poto yebara ke échec na mobimba yango wana ozo rêver na mikili poto ba rêve raté poto ba ça la rande rêve arrête de rêver tika rêve arrête de rêver oui soit bango bien na makoko arrête de rêver voilà tout ça ça peut ça mbote tout ça na biso
Ouais, na pesimbote na Tchala International, na pesimbote na vie na dango Tosolia, na pesimbote na Prophet League d'Alimaté. Prophet League. Ouais, Prophet League, na pesimbote na Papi Malanda, Gustavo Monga, poto solo babi potonde ki salu. Faut ki salu. Donc ki salu nde makam. Yekola musala. Biso to anda oseka ba mibata misala maboko na Afrique. Mais awa nde siko ezana. Maman erreur grave. Ah ezana na fokolo. Fokolo. Ah pende ezana fokolo pena so oza menizio zana to sala ke chafaudage eza fokolo. Et na fokolo osakana te. Donc na sepeli yekola musala. Yekola musala. Olio landara petit to aza bien, petit aza bien. Là OK okoma na Nanda kuna boyo kaka tonton ça va le ota lifana yo mobi oyo na benga ke bébé petite awa nenjo ande aza mama bo po ba mama pe ataza 40 ani ba benga mama te faut bemba bébé ou bien chéri yango ba frappera bango na ba chikolo po ata 50 ans ya zozonga ka abunza kuna ba ne mo aboti lutte contre la vieillesse Nicole Fundara. Moi qui tambi na awa ande ofunda. Bah on va essayer que l'obéli va pasteur. Tu vois chérie, azo changer tonalité. Bah changer la tonalité. Le jour où kandande, oye ba vraie tonalité na. Mais est-ce que lui qui va faire aussi ça mais est-ce que lui qui va faire c'est monsieur pesa faute na bangote. A croire qu'il na mutu apesi mutu moko boye bina makambo bolingo. Enta mutu na nzonda la ine sigoyo côté kuna côté ba jigolo. Musu pe faute na bangote. Musu c'est faute na bangote exception zanga te papi gain mais oya bangote. Deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois papa. Bien, tika. Tozo c'est quand même, ils a passé pour la communauté. Asalamba liboso eleki. Yami balé leki. Yami ah mais attends yo mon père. Ozomaye les hommes. Tika rêve. Arrêtez de rêver s'il vous plaît. Voilà, n'a pas simbote pas il y a Big Antumbu, les prophètes Big Antumbu, n'a pas simbote belé, na bien, il y a dans la bien. Il y a dans la bien. Vraiment cas. Ah, on rappelle nga Suisse, kala nazoria essentiel de. Très bientôt. Très bientôt tous à la wana na Suisse. Na Suisse wana. To yanga la patu kapangala parce que faut to yako beta masolo, il y a Boro yo rive ko na. Abimisi. Ouais, exact. Et où tu Suisse hein? Et où tu Suisse? Dans la Suisse. Et où tu Suisse? Et quand ici Congo dia toti la nyonso Angola, Brazza, Kinshasa, et Scotisco Paris. Bon, sauf toi qui na Suisse. Na Suisse wana. To vendre la. Moi soirée mo boye. Idéologie pe bimika ba. Merci. Moi soirée mo bina la Suisse. Pour na to honorer album mo, c'est dire to honorer Nzembo. Na Lausanne on peut ba calé à Lausanne nyonso tout bozala ba vraiment mi à Lausanne. Ba Street Mamboeni ba Patricia Spoutmit. Donc bino tout bozala wana parce que eko yinda po ya mambo ba saper. Donc Nzembo wana donc ça dit to soirée za pour Nzembo wana. Soirée za na Nzembo wana. Photo c'est pelati. Ah oui, avant to kekini, il faut kende bongo. Ouais, c'est très important. Ah oui. Voilà, merci na bandeko bolandi biso. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés mikolo yo. To commando ya mbia pas tout kapangala mingi parce que idéologie na ye nango to développer on penate tika rêve. Ouais, tika rêve. Mo atambola le bonzo anaza rêver. Rêver. Na sala 20 ans la mikili, 25 ans la mikili. Arrête de rêver mon frère. Tika rêve tout le monde a lingala bakanja pour comprendre. Tika rêve. Bima na monde rêve yo. Et c'est très important ben émission boye. Et ça émission moko ils a toujours combattu mais au moins avec notable loka boye vraiment. Donc nous avons un rêve. Merci de la réalisation, il y a Chris Ndongala, merci Nayo parce que sans yo. Chris Ndongala, filmer loco, on a filmera ma papa Jésus. Ah oui, on kewa, Chris Ndongala, on kewa. Allez, bye. Toujours vie. Tu as progressé.
Et 25 kilos. De l'eau de la vie toujours. Voilà, tout ça, on fait l'INA. Tout le petit cabinet, vous avez là. Tout le petit que là, on a tout ça pour faire là. Tozana orphelinat awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba ça va secret Damas on va soso kita soso akarte kita de la vie toujours en forme. Na retour na moi 2 mituna tuna ba osimika mikolo kozone mama mimi na mama mbote papa na ngai na ngai nde fatigué na yaki pe pona sala moi action ndenge ezalaka alors aweleka ndenge nini travaillaka ndenge nini normalement awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo toza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni poni te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni poni te moto motema nde motutisama ndenge wana sikoyo bozwa bango bozwa bana ondeta na babalabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele oyo ekomi leta ye moko azokotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana o na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokutana nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koyaka koyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na motikolobaka ezaka bato bona soki ke nzambe akuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boboza neti babénévole toloba eza bonka ndenge otoloba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice komona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama ozwa boye opesa batravailleur
les tozongi pe na façon ok ebongo bana soki neti mwana beli ezala ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndeni tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bango ezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe esengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola merci beaucoup merci kasi po toganye ntango moke toke na mepa mama mwana mama mpona boni lokola d'accord merci Ah oui. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na filma na bino et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à évolution ndenge bosalaka mwa ba difficulté bokutana nango mpona en fait nga nazalaka na association et puis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vie baolanda biso mpe baolanda biso partout batabite ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticiper na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile alors bozala na bana ndenge nini awa zwa micro mama simba oyo olobana merci beaucoup nasipe komona bino mpe koyamba bino na nkombo na yesu amen po ozali azali te mpona bolingo wana kolakisa yango ke nakoma na esika bana oyo bazali bana bazangi bapara nakutana na bango mpona eza na mposa mpe nasunga bango ezali azali te bana bazali awa bazali bana bautaka boka leta nazwaka bango na balabala te bautaka boka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balakota bango na butu bamosusu bapara balembi ya bana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama lokwa na pambe nasali sikoyo nasali 31 na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa maria mwasi ya soda nanga azali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe toyei kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namondika mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na esika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolemi ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bano ndenge baye tala baye bo baye otali te batiki bandako ebele ntango baye pana to eza mission moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana toyo baye 5 oyo baye te nazaki lokate na bizana soki opesinga mosala luka mpe place bayango kovandela bana balokatere bo nakokate bakoloba motu baliki te babenga bana baza bandoki
nzambe mpe alalaka te tozalaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobali alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso bie efona asombela sika atuka nde asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asaliwa apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofongelanga bana babandi koya balemisaka teza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba yabi nzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti mais bato ebele baakizaka na kati oto mawa bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka na bango nyonso ndenge nini bon na bana yebi so mabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na priere mpe nakamaka bango kaka na kati ya priere ata molo yo boti lelo bakobetela ntoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye natia bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omna de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baza deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui nabalisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monene apesinga mpe bagi monene félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala na besoin mpe ta mosusu bameka kosunga alors tosonga mpena makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi ye kaka bo mayele te nini te akoma nano tete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali kote ya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa mpe na motema ya nzambe atushaki ya mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arrete mama luka ata awa bebana atangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango na ngai kasi ekole lopango na ngai te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde tikite na yango makasi kote wana nafuta ndako na afin de mo naluka ke so baenseignant po bazwa ata ma moke kote wana tuka papa episanga tikite moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alina nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sandesili luka mbongo kofuta sandesili luka banseignant nde difficulté makasi oyo naza na yango
En tout cas, merci maman, moi tous mingezate. Merci, vraiment nzamba pambola yo. Bandeko bozo ndabiso batamité malamu, je crois que vous allez partout. Tout le Belavi Moussa nabiso yango. On est sur place awa na Felina. Motema oyo maman nabiso azanango. Eza motema ozo senga batu nyoso fu bazana. Ba Congolais so tokomi na mitema oyo. Bano nyoso moni oyo bana na yete. Bano bazana nzela, lelo bakomi bana na ye. Yo pe soko ozwa fardeau wana ya kosunga, ça dit to sunga naka. Maman merci beaucoup de ce tiki yo to ke peut pesa bana mbote. En tout cas merci. Zamba pambola on a si to leka lisusu ko biso na banzi moi j'attends comme ma famille zatawa. Mais famille bayaka, famille nanga ba lekaka awa. À travers bangonde senga penga penalika. Merci. Voilà donc na assure les exemple à suivre. Tu me soupes na si ba Rolanda biso ko ba Rolanda pe ko ya biso to chaîne to za suivi makasi na diaspora la si ba diaspora mutema bango et tout sama ba ko benga biso et puis to ko mema bango ava je pense que ça ni na pour ça ata bozala na libanja ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino banduleke na bino bandeka bino bazana ba activité songa bazo songa bango bo songa pe mboka na bino ndenge centre charia bado liba kama pe na mboka de l'État soko bakoli malamu soko batangi malamu bakoma pe tu soko batangi malamu te bakoma ko ngene right et souci na ngaza kalelo pe bakoma pe batu ba jana pe na bandako na bango lokola ngapi mama na bango ngai na tanga mama te na bala na sa mariage kwa njambe akabula tuliso na bina njambe na sa miso njambe pe ndimi na wasala na kulinga pe bana ole labo ba koma pe ba voyute ba ko ba kulina te ba matrimeto ba koma pe batu ko ba ko singa muka na miso amen ko le la soko ba koma pe batu ba ka sabina zamo na Kongo si ba ka sabina kola kana sante sa kola sante na sa isape bande ko ya sante shika na kuti na sunga pe ba de nazakana sosio na ya kabili pa mshadi bana sokanga atushie mutema na bato bazana mutema ya bolingo mutema munene na sunga pe bana ko kama bato eza histoire kati na bana amen atukara peshi merci mira bila ezo mbara suka tu jamais to ya lisuka mato ya tabe mwenga bo to vande so ato sola lisusu merci wana tamsu za su plus lisusu sana bandaki musana za jeune mama na kuno ko kana musana voilà nalala kana bango mukakala bango kana ko carte bango sekela makambo ebele ya vie yango secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango donc lipamboli baluka voilà bénédiction baluka ngo bakwaza maboko te maman merci beaucoup c'est ton lekela aussi merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzamba zana yo voilà elle est venue merci beaucoup.
Voilà, awa bazo sambela. Obuvuka. Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo baza na bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o boza na bango awa. Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komoro nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za âge 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni za. Oui, bisouté. Momelia. Ah, les grands ni ça va. Yo, vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino? Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino? Merci beaucoup, nzamba pambola bino bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo beto ya Jean maboko. Mwana mwasi moto ane beze poto sisa kasi. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni? Osali mboula combien? Vous mettez hein? Ah, vous êtes gentil, vous êtes bien. Oui. Vous êtes très bien, hein? Oui. Mais vous soignez ça, vous n'avez Lina. Vous soignez ça? Vous soignez ça, vous n'avez pas Lina. Vous bunda peur? Hein? Faut nous bunda Lina. Vous bunda Lina? Ko bunda tena baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vie na websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bozaka. Ogi lina obi websa nzambe enjwa ko mtu munene asunga be batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière. Bo bete lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Boswa na kapete.
respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Toyokani? Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.